Biso toyebi moto ali président ali Félix Tshisekedi. Coup d'état mon côté ko sema na mboka sans pour soit des gens en population ali na peuple na simanaye. Sur 100% ba congolais 99% ba boyi Kabila moto Kabila tika na yobe Olive Lembe. Bo Kabila soko tali morphologie omoni éthique ya ba Rwandais ndenge ba Rwandais ba ka Rwanda ali moto akabaka mbongo te Rwanda ko peso akolia akomela mais mbongo boya espèce Rwanda akabaka te Kabila ba kana betiki wana Kabila aki soka peso fonction aparene mafia na lia na yo mela yiba mais mbongo ke Kabila azwa misolo ya ye akabela moto Kabila akabaka te bande ko FCC obi ke bato wana basila soni Oka Sadara bike bango bali lisu concerné na consultation batika ba jamais kozala concerné na makambango et puis bango bakosenga biso dialogue na kambonini soki bazolobela biso accord ya bango na Félix Tshisekedi alaki encore esamaki na mpuku oyo peuple ebisi Félix Tshisekedi ezali accord au Félix akosa na peuple komba accord wana alini développement na changement ya vie ya population et lokoto bengi social. Boté balandi bolanda partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga télévision totombe bino penza mokolo et l'amour le penza trosola sur la question d'actualité à mboka na biso Congo et longo na mwana mboka Serge Kindomba na penza torolobela mai matali ba consultation ezaki initiée par le chef de l'État au DG comme Esili penza torolobela mai matali ba propos ya Ngwanda par rapport ya à consultation pour le Belanangambo il y a FCC par union sur bango bakoloba natina ya consultation peut te sur la question d'actualité les ay penza na mboka na mso Congo longo na mwana mboka Serge Kindomba on a déjà repéré ça mbote Serge Kindomba mbote mama Joanne bonne santé santé ali mabe pourquoi santé ali mabe motuno yangai posa ki consulter te et ali pour na consultation te ba bakendaki kuna ba bali na makanisi ya ba congolais biso beto aki na fait de route na biso onde ko Félix Tshisekedi ayebi yango mais na ko ya nola na lombango santé na ngai ali mabe pourquoi kota Kinshasa na ebite na moto ya colon noir Kabila likanisini na aki na ngoke na lingomba politique ya FCC bandi ma candidature ya moto lokwa Ngobila na ndenge Ngobila ndazo kende Kinshasa mopeto kitoko bongo oyo Kabila aki na yango après ma nyonso Ngobila sali na yumbi Kabila ye na candidature ya Ngobila ba député provincial ba voté ye na bandanelo komoko utiko besenga pa sobi ke Ngobila se Kinshasa bopeto ene utoko kato mo misala ya kini bopeto ango na yebite wana yali ozofinga ye tozo ba makamba solo parce que nga yo kini bopeto na monaka na komba komona ngo be na ba bandeko be na ba pano abalanga nzembo soko tamboli neti lo na tambo na Kinshasa soki mbule sili esika kocha lokolo yalite salité bosoto na tamboli na moni pano a monene fera kobeta conseil na memiling na mona kini bopeto na kati na biro yango kini bopeto ngo bo na terre bo na sia limwa atika lobe na babandero na bapano akomi na likolo wa biso so to tambo na nzasu mbule beti be fe na ngo tozo mona te ya atika lobe na podium ye moko Ngobila koya alongoli kini bopeto aye o sokola commune na yo na tuni wana esu ni nango Ngobila e nango o moto moko ebisenga député provincial moko abiyo yebite Ngobila makasi na bisala sala tanto aye o kini bopeto esimbite ye moko ya changer sokola commune yango wana tolobi bana Kinshasa balobete Ngobila zali expert na ba procès ina CV ana likambo moko da bandaka comme sango na suka Ngobila ali lokwa mentor na ye wa parena ba crime ya saka na yumbi Kabila nenge Kabila makamba Kongo azaka expert nenge moko pe Ngobila po Kabila loko ya banda comme ça na suka ya kobekinga kati donc omona Kinshasa ya lelo yali pasi pour na gouverneur kinga kati ka modesila o ya silisa et puis bon na koyebisa bana Kinshasa Ngobila uti koteka terrain o babengi ya triomphal mwana mboka Serge Kindomba na moni bansa quand to leka lobby na civil Kongo ngabi yango mabende o basali boye ezani babio transconde ko banda ko vanda eza transconde Ngobila zai kokosa bato ya Ngobila aliko ateki yango entreprise moko azui ba français moko bakosa so eloko moko bazolo ba wana place triomphal ezana pona bana basunga moko beta mama yebisanga Kinshasa ali monene ba place à côté entreprise wana ya lebele yo kokende kotia biso ngona kati ya cité boy et siko ba bafanda kana ba condition na nini oto ali kofanda na mboka ngo ya Kinshasa ya yo donc bakangi mbula soke beti do oteka yango
et puis bana kelasi batangaka na esika wana biso tomoni yango alike provocation yango to alike oyebisa ba député professeur IDPS bosunga tata mokonzi Félix ali kobunda kuna na sommet à l'état pona eloko to bengi changement bino pe bosunga Félix Tshisekedi ete vision na ye bakino basa nini ba bénéficier na yango yango wana toyebisi bango bocha biso maboko poto luka ndenge ni toko kobeta ngobila mokato akweya alongwa comme gouverneur soki tozwi 12 à IDPS ata ngobila kuna ba député professeur bazofuta masu te ça fait 5 mois yango aboyi ne kopesa bango salaire akangi na misolo mais ye mo loko ya moni akweko salaire alini azui collectif il y a 30 députés où il y a pesa kabango ba $2000 chaque fin du mois donc net fin du mois boy bato bonsu ba bike ba organiser bango $2000 pour nous soutenir ba respecter ngobila ba kasi yango ezali pas support ngobila kwa ya te mama moto bika zo zo $2000 chaque fin du mois awa ngobila boy ko futa bango 5 mois yango ba kosane donc yango na to sengi ba député provincial IDPS basunga Félix Tshisekedi Honorable Géry Oyoki Penza bosunga Félix Antoine Tshisekedi botia maboko pote boko isangobila moi na mboka Serge Kindomba to ke pendana na matali ba consultation chef de l'état o ezaki bongo initié depuis le 2 novembre et sila ki moko le 25 novembre lecture ni pendo ko sala na matali consultation na est-ce que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a changé penza na ba personnalité o esengela ki pote to kende na o ba bengi union sacrée pour la nation. Nakoko bisayo iyo achangaki na ba non seulement que ba personnalité mais élargissaki réseau na ye ki akeiti et pas bato nyonso ba chege ona nini koluka koyoka bango pe makanisi na bango ba mama ndunda bali bato mama ba musicien bali bato soki toki makanisi na bango te pona mboka tokoyoka banani tango tobi consultation sekera biso to sane tozwa likanisi ba ikongo mani nyonso ke baye bisabiso to uti wapi na mboka to komi wapi to zoninga to kende wapi makanisi na bino ezali nini po ete le roi Fenea Pepe Ilunga premier ministre ala kisi biso etazali incapable ya ko exécuter likanisi ou bien vision o ndeko Félix Tshisekedi aki nango pona komema changement na mboka o Congo yango moni il fallait yoka kushi ya batu nyonso to mais biso tolobi ete na kati ya bato ndeko Félix Tshisekedi ayoki aye bapeke ayoki pe batoyo bapomona ki mboka oyo ensemble na Kabila bato pe bayibaki misolo ya mboka oyo babazilolongo batoyo baki mafia na bango Kabila parenaki lokwa ba constater mbengele lokwa babati lukwebo biso tolobi ete soki gouvernement kobima tomoni bato lokwa ba constater mbengele ko ba elibno ba député belé po la majorité ndeni Félix ali na majorité ya peuple Félix ali na besoin majorité mais majorité parlementaire omoni loko kaboli biso na bato mosusu ya kwana yeba yango et alini na kati fait des routes ya peuple alini Félix Tshisekedi kobosa na te maloba ya papa le peuple d'abord kobosa na te que 18 ans Kabila ba chinois ba indien ba libanais ba nyokoli ba kongomani bo ba sake pa na bango salaire malonga te kobosa na te mama ya ndunda mama ya ndembi ba pesa kae abwaka carte ya 200 fois par jour comme épargne mama wana ali na soif eloko to bengi changement soki lelo yo Félix Tshisekedi bato bazoya fait des routes na bango tourner fait des routes no alinini oh j'ai 80 députés na simananga te wana ali ko résoudre des problèmes ba kongomani te wana ali ko résoudre des problèmes ya ba politique lokola Félix Tshisekedi ebi ke ba kongomani ba pesi déjà chance pour na mandat 2023 yango moni raison na ye ya ko luka que tokende na gouvernement oyo ko répondre oyo ko incarner vision oyo ya Félix Tshisekedi vision wana ekutana na makanisi ya population yango moni biso toyebise ezala te ke bato bakoyelo que j'ai 60 députés mais à la gouvernement bato bakoya pour intérêt ya partage ba gâteau te parce que bato nyonso bakende kuna baza ba soifé ya ba poste to moni ba bazilolongo ba mishiki baza ebele balekaki wana maman lelo Congo tozo bunda pona makambo etali ba valeur moi je ne peux pas encourager que moto lobe akoye kolia na Kabila lelo aye pona intérêt c'est comme si IDPS ba ya parlement bato nyonso ba Roger Lumbala ba ngona ka to mona IDPS ali ko renouvellement ya nouvelle classe politique ezaki na kati mboka na Congo IDPS ebunda kapona makambo to bengi changement na ba valeur oki yango bato wana bazoya
mais toali pe na kiyungula ezosa nini ezoyingula eyali te ke mbuma nyonso to ya mabe bakosala nini bakokota na ye na kati wana parce que keba na ba nouveau converti bato babongoli motema sika lokwa babati lukwebo moto akoki kobonga motema lelo te lobi bokomisa pasteur bokeba wana yali eloko babengaka abomination même mpo na bafidèle donc na mayo oyo Félix ali kosala a permettre biso mpe courant oyo ali pour ye mais ali mpe contre bato mosusu oyo baye na ngambo na ye totala bango totraite bango na ndenge tokoki kotraite bango mpo na koyebisa kekeba soki osangisi bato wana bali lokwa virus bakoki kozwa bato ya malamu oyo te bato wana bakontamine bango bayebisi bango babi te biso tomesa nini eloko babengi excellence ngai ndenge nali boye ça peut faire au moins 18 ans carburant na tambaka nango na mutuka nanga et aller au carburant à l'état ndenge na fandi au moins inane boye komi na libenga nanga moko fona bimsanga misopona somba carburant motema ne komi passe abia atali okakengeli Félix Tshisekedi abia ekomi ngonga na ngai pe consultation yango yeye nakende wana bina kolakisa Kabila yoko to boya kingana nazo eloko boye nakoya neti moko ali wana ya ali député simple député national nakotanga kombone mikolo koya Daniel Safu mais to mona ki yope ba consulter te mukeba nazo ba komba Daniel Safu te nazo tanga komba mukeba ite Tshisekedi to moni ekuna ye aza ko reconnaître ka faille le président mais chef de l'état wele limbango ko yamba e babino ba o boko soutenir vision ba mukeba e ata ko changer na position mais ba considérer ki bango te lo ni deko maman et ali pas obligatoire que motonio surtout Félix Tshisekedi ayamba e chef de l'état soka yambi bato oya koyeko yoka na kati ya bato wana biso beto wana bato na biso ba ki représenter ba bayamba ki bango lokwa Daniel Safu te Daniel Safu alagi na kota na ye mosusu ya kendelaki toaki na kota moko na ye te yo moko lobia wa ye moko ayebi tango baki ke failli le président na ye moko aye ko changer il a été reçu par le chef de l'état alors wana ali opinion motoko sa nini e ko changer soki lingi Congo ya normal auto zoluka et continuer ko zana bato modèle wana ou bien Congo normal auto zoluka et zana bato lolenge nini donc pour na ko biso na motuna na yo consultation to boyango te ali likanisa malamu na ba boya ki na ba ye ezate ke suba yambaki moto boete nde lobiki azo soutenir makaniso wana te to ali ko soutenir yango même na bande ko mokebai mais ali na moko ba yambaki wana ayaki na lingomba ou na lingomba politique FCC ya zali na 4 femmes officielles wana nywa ozoyoka na bombi kombo na mikolo kwana ko yebisa bino ya yebisi moninga moko abi a eumele pa Kabila ça fait moins 2 ans na fandi na kasu na fonction te na ka ministre te na kasu gouverneur te ni eloko moko te ni nesenge na ngana sala esengeli na ya koto pota monsieur ko permettre ngai na koma ministre ozoka moto makanisi na moto ali yangwana siko bato lolenge wana biso to kotika bango ke Félix Tshisekedi a nommé bango yango na ebiso ete nomination ya turo mama komona ba sitting to kosa na Kinshasa pona ba kombo mosusu pona koyebisa Félix Tshisekedi consultation peuple a soutenir yango mais nomination ya ba kombo mosusu tolingi yango te batoyo critère ya liboso ya like oyo ezokweisa bato makale kale oyo nyonso Kabila parenaka mafia na ye pendant 18 ans a bénéficié comme moi na champa na mboka que Kabila comme ça que ministre mandataire mafia Kabila parrainé yango tolingi bato wana te tolingi pena que non renouvellement ya classe politique tolingi changement tolingi te que bato bakoya baye bakomi ba millionnaire bakomi kofinga biso abi moyen bien yango ya konyokola batoyo akoleka jipa malili atondisa yango molili mpo bino bomona kate soka aleki asekaka peuple ntango akoleka biso tobeta lisolo ke courant na mai na kalamu ya kate na kasavubo ya kate tozanga lotiliki ye na ndako na afanda abi ta bapetit mesho baosakana na ngai aseki ntango akotama motuka na ye mpo bango bakana bajipe aka ata libulo yali neti motuka ngobila ata libulo yali ngobila soki aleki wana bamortiseur ne eyokaka libulu te mais mituko ya mabe obiso mataka soki toleki tokoyoka amortiseur na libulo nzambe raison nini yo oyebi na carter
okoka yo nini boye bebi siko ngobila makambo wana kate na motuka nende ngale kaka ayebi yango te Serge Kindomba to kento nyataka c'était na likambo etali consultation to mona ki ba musupe ba utaki mikila poto bayaki ba katumbi bayaki kasi papa mso Ngwanda o penza akende exil depuis kaka bolongu ya Mobutu penda ya kolobela na tina mboka kasi chef de l'état bengise ki batonio so ya boyi ko ya bia ko yate parce que bi consultation wana eko satisfaire dans peuple te eko changer dans mboka Congo te hein par rapport à propos ya papa mso Ngwanda okoloba nini te Ngwanda ali escroc politique oyebi des années Ngwanda kosi bato mwa mingi na kobetela bino mwa fait des rappels ya historique ya Ngwanda pona bato ba yebi Ngwanda te na yebi ke ali na mwa ba adepte na ye parce que ya jouaka neloko babengi tribalisme tout tourne ali na bangbandi o bali pembeni na ye bangwaka te bangombe te bakoko kende makambo Ngwanda te basangisi bango tout autour na ye bakoya po ba makambo lokuta na makambo nga na kolobawa Ngwanda seli 17 ans pembe na Mobutu mais moto amemisi Mobutu na erreur ya komema Mobutu akoma dictateur ya linane c'est allé au Ngwanda kobosa na te Ngwanda conseil spécial à Mobutu Ngwanda ministre de défense à Mobutu Ngwanda à l'époque coup d'état raté à Lokuta o Mobutu abengana ka baluba na armée abengana ka ba officier à bandundu na kate armée nani a créé makambo na si c'était Ngwanda pona nini bazwa armée ba komisango eloko ya bangbandi na kati o yebi ke Mobutu abengana ka ba colonel nyonso tout avenue de la Gombe avenue babengaka de la science au commandement bisiko nyonso Kabila teka Joseph Kabila teke bandako wana yaka banani baluba ba général na ba colonel abandundu ba bandoko kipe sikana Ngwanda ye na tribalisme na ye pembe na Mobutu ebisi maréchal nga na ko aider yo to benga na bango basali coup d'état na bango raté na bosani kombo ya général wana ba kizaka balongoli batwana na kati armée babengani bekolo mosusu les mêmes Ngwanda tango a fidèle et salami rébellion créée financée par les Rwandais James Kabarebe oyo musée Laurent Désiré na bakamoli moneko pema na kimia te sikali pona simana etala makambo atika James Kabarebe chef d'état-major général ba wuti baye complicité et trahison pembe na Mobutu nani Honoré Ngwanda conseil spécial azope saka James Kabarebe ba information ba Rwandais ba kosa ba lobi na ye biso tozo benga na Mobutu tokosa nini tokocha yo président oyoki yango soko tali historique ya a fidèle ndenge botamaki avait comme PPRD au consenti que tango babandaka rébellion bazalaka te que le quoi en autorité morale histoire ya musée ba ko bimisa ngo tango basai nini ba comprendre que Mobutu akimi de ba ko sa nini ba ko imposer musée Ngwanda zale donneur de leçons te yokana sisa atikala ko jamais donneur de leçons na ça no ba révélation grave tango bazali ko sa coup d'état modèle wana ko benga na musée oh biso do batu musu bazolo bo libérateur oh boy biso na Tshisekedi déjà na sima tozo boya yango que moto wana zali libérateur te na sima ne ba Rwandais bali Ngwanda a trahir Mobutu ba ko sala makambo na bango a fidèle ekokota ti Mobutu ake kokufa moto Mobutu alakela mabe lokolo Honoré Ngwanda akate ya solo kala alakela mabe ke Ngwanda yo moto ko trahir c'est lui qui a la base à influencer les généraux qui trahissent Mobutu. Na armée, croyant qu'il y a ça nini, ba Rwandais ba kokomisa ye président. Na bongo na ya mokyo ya kanango. Jokande ba Rwandais ba kape na agenda na bango mosusu. Tango amoni ke bache musée ya komi ko luka procès musée. Croyant qu'il y a ça nini akobeta musée coup d'état. Ake ko yebisa James Kabarebe balobi te moto boche aza incompétent ebi mboka biete bosa nini bochanga nzokande ba James Kabarebe baki na projet na bango na agenda na bango ba ke non ba koboma musée po ba imposer Joseph Kabila afanda wana na kati ndo moni tango basali coup d'état ko cha musée Ngwanda moni a se retrouver te Ngwanda sa nini akimi na samai na sa mai moto mobimba ka fantôme amona na kate soko moni na ebite soko kokote mata pendant 5 minutes amona na kate ba image audio suba ola kisabino yali ba image akala ya solo wana ba photo akala apparaît quoi ko image asika ya kate ya komo bena biloko babenga ka vidéo yo kana expliquer yo tango akei asali pas Blaise Compaoré na Burkina Faso Honoré Ngwanda akei
Yé moto amemi Laurent Gbagbo na dictature yé Ngwanda. Conseiller à Laurent Gbagbo. Ti Laurent Gbagbo akwaya bo continuer kwa makale kale. Silikola nani? Silikola Ngwanda. Les loyo aka tantôt na Maroc, tantôt na Guinée par Alpha Condé, tantôt à Yawa et pas à Kourouziza. Yeka Afrique de l'Ouest. Mais na koyebisa yo ke Ngwanda aza na financement zali ko uta na FCC pa ya Kabila. Pona nini Ngwanda aka na problème na régime ya Kabila. Aka na problème te na régime ya Félix Tshisekedi. Lelo Kabila za sous-souté. Si Faustin Munene ye wana seni na zongi mboka te. Pourquoi pas Ngwanda pas zonga pas Ngwanda aka na problème nini? Azonga na mboka oyo yali mabele ya bakoko na ye. Aya na likaniso ya zali nango apesa. Lokola yebike ye na makambo eleka ya entrée ya Fidèle entre ye na James Kabarebe ba yebana ki makambo babande ko sala aza conscient ba Rwandais ba kolinga te ke Ngwanda zonga na kata mboko ye a commandé na problème na ba Rwandais et non na ba Congolais oyoki yango et puis na lingina lobela mwasi moko ali pembeni na ye wana babengaka ye ukeke abota mwana na Ngwanda soko yebita abota mwana moko na Ngwanda mwasi wana aka mwasi alibala yo ko boma libala no pola ndaka marié soko za misa mabe oza na mfutuma et puis tala politique ya Ngwanda okotala yango ezali même politique o ba Rwandais basaka esika nyonso Ngwanda le kaka imposaka toujours évangile akoya soi-disant za pasteur tango Mobutu aka pasteur aka même orchestre ni mo babenga ka force day lelo yokuna même na kati ya Pareko malgré Gaboti na mwasi bato libala mwasi na bomi libala pona Ngwanda Kwaza aneka makambo. Mais okoka kuna mwasi wana azali diaconesse na église Ngwanda ye moko Ngwanda ti lelo asaka politique pasteur. Donc ndenge moko monaka Laurent Kunda batwaka bande ko fonctionner. Kunda aki tantôt pasteur, tantôt abomaka bato. Ndenge moko azaria subewa. Aki koto atiaka bato ki pasteur, koto RCD basimba bandoki na le vrai patron RCD James Kabarebe. Bazo sa bakuna bango. Donc, et ali pona koyebisa ba Kongomani ba yo nyonso Ngwanda ali ko rencontrer sur la personne ya monsieur Félix Tshisekedi et ali obe makambo ya lokuta. Soki Ngwanda Monique consultation yango. Aya na Congo pesa biso makaniso ya ye. Olie aboya yango et ali mensonge o Ngwanda ali kokosa bana bato dans na lobby na yo nazali na biloko tale belé sur la personne de Ngwanda. Na 8 ans kotanga historique ya Ngwanda. Na se renseigner pas bato lokola. Na se renseigner pas ya bato lokola ba mukolo a Pongo. Na se renseigner pas ya bato lokola ba le atundu. Ba mende. Ba bike tata wana ali modèle te. Oki yango balobi oyo bimakana monoko Ngwanda bosolo Ngwanda ezobe bonjour. Oyo nyonso etikali lokuta. Motazo ko sa même na identité na moko kombo na poste no ya pesa. Ye makambo lokuta. Et puis soko landele ali na batre na bangi na Centrafrique. Serge Kindomba to comme na presque à la fin ya émission na biso mais quand nous koloba na matina déclaration FCC ba uta ko sala na tina ba consultation ba bien te ba bazali concerné na ba consultation te kasi bazali prêt pour na dialogue to pe cohabitation parce que ezali selon accord FCC cash mais kuna pe jamais kabunda koloba été fin coalition ni cohabitation c'est qu'il penda libala ne kufana moi mukuse poto comme toke koloba malobo général Kabunda obaki ba Kongomani bali na sima nango libala wana faut ko boma yango coalition wana faut kufa pour Congo ezala sauver pour Félix aya na makaniso ya ye premier ministre akoya incarner vision oya ali na yango mais na ye na motuna na yo tango lobike bande ko FCC obike bato wana basila soni ko kasadara obike bango bali lisu concerné na consultation batika pe jamais kozala concerné na makambango et puis bango bakosenga biso dialogue ali kambonini soki bazolobela biso accord ya bango na Félix Tshisekedi alaki encore esamaki na nkuku oyo peuple ebisi Félix Tshisekedi ezali accord au Félix akosala na peuple komba accord wana ya nini ni développement na changement ya vie ya population na eloko to bengi social yango nde accord au peuple asali na Félix Tshisekedi lokola to comprendre que na roi Fenea Pepe Ilunga population ko bénéficier kate tant que ya koza premier ministre et sengelo jouela biso premier ministre oyo akoza na souci ya ba yi Kongomani
oyo akomema changement na tante ya mama oyo ali koteka ndunda mama atekaka matembele mwana sirage mwana boude ali na besoin nini ya changement donc bato wana bali na besoin te bayoka o tout ça dialogue format accord FCC etali bango na nini biso toyebi moto ali président ali Félix Tshisekedi coup d'état mon côté ko saima na mboka sans pour autant soit des gens en population ali na peuple na simanaye sur 100% ba congolais 99% ba boy Kabila moto Kabila tika na yobe Olive Lembe na 2500 moura na za bona sima te même bango kuna nde bali wana bakape pour yete balelaka mais moto azui salaire muza tika bango na $100 abomi yango tina suka kitisi yango yo ko ebisanga bato wana bakolinga baza na epo na ba milliard ya yibi ndenga kome moko kokaba moto moko abisa nga député moko abisa sa bike turo tango bakenda ki réunion na kinga kato Kabila présenta ki be excuse ya ko ebisa bango ke na tika ki bino tamulai to mona na kateme turo yo to kobanda kosaka ba réunion ba rencontre à tout moment abina suka Kabila bimisa 5000 ba bisi bango ono enveloppe na bino ali awa kinga kati kolono atikeli bino ata batanga bo $5000 na kati babina moto o Kabila soko tali morphologie o moni éthique ya ba Rwanda ndenge ba Rwanda baka Rwanda ali moto akabaka mbongo te Rwanda ko peso akolia akomela mais mbongo boya na espèce Rwanda akabaka te Kabila pa kana betiki wana Kabila aki soka peso fonction aparene mafia na lia na yo mela yiba mais mbongo ke Kabila azwa misolo ya ye akabela moto Kabila akabaka te depuis wana bina kamwe kindomba troisième fois na zalaeli Kabila kende kozwa mbongo biso to bandi ko akinga kati lelo te po ya ebisaka nga bosolo abite atako libumu na nga ya kakoto ya kobepo na misolo pona kolia saza bano na lina ngo memonoko na nga ebundaka pona changement yango moni to pesa kabino ba information makambo le karna kinga kati kuna abituko apesi biso ba 5000 donc lekeli bango nyonso to matondi mingi ondima kolanda koleka penza na Congo lisanga télévision message na ona ba ikongo manyo ba kolando partout na monde entier penda izani poto komi na suka oyo na kweko ebisa ba kongomani ya liboso ali ete avant gouvernement banda toko banda sitting pona ba kombo mosu na Kinshasa kotambola ko ebisa Félix Tshisekedi ete soko che komba constater mbengele ko résoudre problème te na Congo ezali ke problème ya ba congolais ko sa nini ko bénéficier wana tozo banano na ngambo ba toyo lelo ba repentir ya dernier jour o ba komi ko mona ke ba komi ba semba komi na leso ba ko pesa biso to ko ebisa ye tout flatteur dépend de celui qui fait quoi wazo sa nini wazo yoka soko zo yoka ba to modèle wana bangwana bato bakozindisa yo Kabila parene mafia na bango lelo bafandi batali balobi ekomi pe tour na biso soto sa nini tolia lisusu po peuple alia kate bango basa nini balia kosukisa na bengi ngwanda na lobi na ye azwa pepo aya alaka na problème na Tshisekedi te aki na problème na Kabila aya apesa makanisi na ye atika ye na mwasi no abota na ye mwana wana okeke batika kokoseka ka Félix Tshisekedi makambo bazwa pepo na bango baya ba ko consulter bango dans le calme donc na koyebisa Tshisekedi ete mikolo koya tokobanda mars pona koboya bakombo mosusu bakoye kokota te na kati ya gouvernement Matondi mingi bolanda qui sont partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga télévision to mbeki mino mona mboka Serge Kindomba na epenza to solne sur la question d'actualité à celle penza ba grave révélation sur la personne ya Honoré Ngwanda botikola wana eza ba propos ezali ko engager ka Serge Kindomba to kombongo na suka merci na zaki mona sima caméra Junior Mboui merci na sponsor officiel JBB Papa Social depuis États-Unis ba bon retour na mboka Congo na mon vieux Sele Tunga de Lausanne P mon vieux David Olito un tonton doux de caractère na bosanité merci na Montréal Hilaire Clark Nyoka ngam no sokinza mazonte to kutani na mikolizali koya